Voilà, très heureuse de vous servir partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Je vous salue, joyeux Noël, bonne année, meilleurs vœux en tout cas à tous les fanatiques de Betty Massengwa, la journaliste internationale. Je vous aime beaucoup, en tout cas mes fans. Abonnez-vous massivement sur Libanga TV, hein, parce que dans Libanga TV, il faut talarara, il faut s'abonner. En tout cas, merci beaucoup à mon frère Patrick Konzenga pour les images, ainsi qu'à l'ingénieur Davo Moubama, les papas de Joyce Davlin. Salutations à tout le monde. Voilà. Comme vous me voyez, nous sommes à la fête. Hein, donc, lobby, tout c'est là. Donc, voilà, tout c'est ensemble avec notre maman Christine Kabamba Katula. Donc, maman Nabiso Église Rehoboth, maman Oazali parmi ma maman Abigail. Alors, heureux mariage, félicitations. Hein, donc, on a grand frère, moi, on a Liboso. Il y a maman Christine, Balobi, Yannick Katula. Donc, 4 forces, Balobi, Mouyaka, depuis Afrique du Sud. Ainsi que sa jolie femme, maman Mireille, Place Baza. Topé, vraiment, heureux mariage. Libala Kitoko, Libala Bosembo, mais la Bozalazala. Donc, papa Nabiso, Yannick Katula. 4 Fox le Mouyaka. Donc il faut azaper partenaire, il y a Église Rehoboth, il y a pasteur Olivier Temete, mais parce que lobby donc Nzambe Abouki célibé Kouei, donc tout ça vraiment na joie de bon na awa ba maman Église Rehoboth bazali tout ça pe na pasteur na biso pasteur Olivier Temete to PCP liloba na musika pe apambola papa Nabiso Yannick et puis maman peut a besoin koloba bakoloba po tozana esengo makasi biso na Église Rehoboth. Donc c'est l'amour qui règne. Donc tu es vraiment que c'est ensemble na maman Christine. Voilà. Maman esengo c'est ali mwana na ngai amibale Warren Katula abali mwasi na ye. Donc voilà quoi, honorer moi si ça bien na miso mission Nzambe, la mission de mes parents, famille, tout ça, voilà, il y a un peu grignoter quelque chose, tout ça, parce que ça, les logos, tout y a quoi. Au lieu de moi, si, carabongo, mais honorer moi, si. Donc, à Bali, normalement, donc, voilà, et l'autre, il y a un donc, au lieu de vendre un copinage ou quoi, mais à honorer, voilà, donc, mes parents, si facture, tout ça. Donc on a payé, voilà. Donc c'est mon makasi. Papa, merci. De opérer un micro na loba. La personne nous merci et pas ya maman Betty Massengwa, journaliste internationale. De opérer un micro na loba. La commission Nzambe pour la journée à l'élo. Ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, nous avons essayé penza ko mona mama loko anga mwana nga bali. Du bal lengue. Bible biso que l'homme quittera son père et sa mère, elle s'attachera à sa femme. Yango ya kokisi mokano ya Nzambe. Donc na kumisa mina esengo pe makasi pona ba prière o ya ba mama Abigail. Ba prière à mardi miracle. Oh, ya pasteur na biso Olivier Temete nion surtout mabongo na se akoksi posa motema na ngai papa. En tout cas nazana esengo mingi. Donc na pesi Nzambe wana merci penza. Donc to senga kaka fete ya mwana nga eleka na kimia place baza ba mba na mwasi na ye ba sepela. Merci. Donc passer micro tangani po yango etindi biso to ya kokutana awa. Bango pe kuna elo na senga ka bonne chance Nzamba za na bango. C'est un de gloire, il est Yekozanga. Il faut qu'on lango afin que puisse être bonne santé. Ce que ça n'a pas été éternel pour organiser ma camouflage pour que après ces événements, ma camouflage moïsa. Te précieux merci Seigneur très Dieu parce que tu es au contrôle de toutes choses. Tu veilles sur toutes choses. Parce que tu nous aimes, voilà pourquoi tu as voulu que nous soyons là. Nous te demandons de commencer avec nous et de cheminer avec nous. Te demandons Père éternel, toi qui as permis que les gens viennent. Ils sont venus dans de très bonnes conditions. Laisse qu'ils puissent aussi retourner dans les bonnes conditions. Père éternel, Makamba Boye, Tolingi yo ozanakati, parce que toi tu auras laissé ton empreinte. Voilà pourquoi nous te bénissons, na Congo na Yesu. Amen.
Amen. Voilà. Il y a grande sœur, il y a moi c'est Nabil. Alors, je s'est présenté à Liboso parce que Ndani Nazawa, mais Mouto a boti Azawa, Papa Emile, il y a la moto Azawa. Azape na grande sœur, il y a moi c'est Nabil Nazawa. Maman bébé, Marie-José, maman Marie-José, Azawana. Je l'appelle à moi si à papa les Gazawa. Tout à côté les mains. Je l'appelle à grande sœur et à moi si grande sœur Moussous Azawa. Mokolo Ndaku. Yemoko. Maman Skola. Katula. Papa na biso yemoko papa ya mobali papa ya biso nyonso ayaki yemoko te ayaki na mopanzi na ye yemoko mwana olivier Mama Bigael Kambamba ane elongwa ekoma Christine Katula yende mama na biso awa tozana baleki pe bayaya ya Yannick soki bakoki batelema esika bazali tozana ya Didier tozana papa leki aza papa leki na ye ya papa baleki na ye bazali na bayaya na ye esika baza bokoki kotelema po totanga moko te bayaya baleki bokoki totelema libotifie soki akoki na maman oya botie aza lumbashi maman Alice Donda soki tokobetela maman na ye maboko place aza lumbashi kwa yoka biso maman Alice Yo on jamais la queue. Jamais. Toujours la tête. La tête. Il y a tant de l'autre,
Merci beaucoup. Vraiment, toi, c'est un mingi couple. Hein. Zambé à Pambola Bino. Vraiment, en tout cas, na acto Bosali. Papa, Babi, ma betima sengo. Les gars Mouyaka. Les gars Mouyaka, 4 forces na Jobu. Na maman, dans Pambola Bino. Vraiment, en tout cas, tu sais, ma casse na acto Sali, honoré moi sinayo. Yango biso nyonso, maman nyonso, tu ma honoré. Acte amené au Sali, vraiment, biso za église Rehoboth, vraiment tu as un numéro pour maman tu benga pour nous soumettre musala nzambe. Merci de pas mola bino la kombo na Yesu. Amen. Lilobakaka maman loba mingi te mais moi lilobakaka o souhaiter bango ba heureux mariage et au sala bien. Na sepeli merci beaucoup nzamba pambola bino libaleze eloko esengo ndenge bosangisi biso awa nzamba pambola bino bokende liboso. Bokende liboso nzamba pambola bino makasi na kombo na Yesu. Nzamba kilo, maman bonsoir. Moi lilo bakaka na couple ba Holanda biso Merci. Maman Betty Masengo. Papa, merci hein. Merci les grands Mouyaka. Obuki célibat yangondo za mobali. Ah nzamba pambola yo. Ma pamboli ya ebele maman na yo abondela makasi donc makolo vraiment ya maman no ekoma mwindo pozwa libala wana en tout cas nzamba pambola yo biso to pambola yo nzamba multiplier bozwi na yo nzamba multiplier kende liboso nzamba pambola couple na bino bozala malamu mais na kati ya couple Jésus azala au milieu. Bocha Jésus au centre. Yesu ndi azala fondement pe fondation ya couple na bino nzamba pambola mama pambola bana bino boke liboso ba activité na bino ekende liboso mais bobosa naka 1/10 te 1/10 en nzambe omoni mbongo anango nzamba ko multiplier ngo par infini. De yo la prêtre des prêtres déjà si na mona yo na voix photo donc nzamba obakiso su mususu mais 1/10 ezangaka te wana eze eloko ça c'est un secret qu'on est tenté de yakolakisa yo soki mama na yo lelo mabondeli ne esali impact lelo célibé ko ina famille c'est à cause ya ba sacrifice tokoki ko bombela ote sacrifice eze eloko eganga makasi pa ya nzambe en tout cas to pambolio kende liboso to sepela libala no elengi yeso apambola bino boke liboso mukom susu to benga to yoki ko komi na poto zo tambola do yo za muta ba Schengen te na kombo na Yesu vraiment nazana sengo lelo makasi pour le nde tozo célébrer libala na yo en tout cas na ne sengo makasi. Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Et en acte yo sali honoré moi sinayo lelo. En tout cas, tous en sont makas. Vraiment beaucoup ba na bonzambe. Et là on a aussi tout d'abord prière. Il faut ça mobile à prière. Moi sinon pas sa femme de prière. Moi ça prière, moi ça ma bonne délit. Abouka ma bolongo na pour na kolela pour na mosala mobile ne peut avancer. Donc, boza kuna denani na Afrique d'ici na ba distraction te. Et on ezamboka ba paya, ezamboka na bino te. Distraction, musika na bino. Donc boza ndé na kati ya vie de prière. Et l'on a ngana pesa okaka conseil yango na tant que maman, vraiment na pesa bino merci bo fa na kimia, pesa bande kono nyonso ndé boza kuna na Afrique d'ici mbote makasi.
Là derrière. On parle ça, on l'a pas. Purifié par le sang. Amen. Questo da gatti. Ouais. Natia. Poisson. Fumbwa.
Je me sens. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Au moni manifestation, comme l'équipe en tout cas, c'est bien passé. Merci beaucoup déjà à maman Christine, à papa, maman Passion Sobasoko.
Ouais, topé c'est mon micro kuna baloba pe hein. Donc voilà, merci beaucoup vraiment na papa Nabiso 4 forces Mouyandi donc Mouyaka voilà 4 forces Mouyaka papa Yannick Bisika Zakuna na Djobour ainsi que na jolie femme nae, jolie madame nae maman Mireille topé sino bambote, que Dieu vous bénisse en tout cas Boumela Libala Malamou. Merci beaucoup déjà. On se retrouve à la prochaine. Je vous laisse le temps de suivre les images, interview Moussoussou, Bandeko Baza Peba Loba. Vraiment, merci beaucoup et à plus.